basabonaka kaka nini yango eye eloko asiki ye hein 2FW Congolaise TV 2FW Congolaise TV abonnez-vous massivement ba jeune fille nyonso libumuno za ya kovimba mama ozala pose kita s'abonner na 2FW Congolaise TV et ko salo bien makasi ko kitso libumu awa nde ba solution solo ezali yo mutolinga ko lata robe bassin bima hein yo mutolinga ko lata bien ozala fille fashion s'abonner basabona kakaka na 2FW Congolaise TV bon s'abonner aux solutions ya libumu na yo et là on dit merci. Bonjour à tous les abonnés de Karine Yamado TV et pourquoi pas à vous les amoureux de Karine et Lubu émission Oepa Wapi bo découvrir ba recette na bino boye kolaka na ba o bazanga ki boyebi pe bo bakisaka boyebi na ba oyo baza déjà na boyebi ezali émission Karine et Lubu awande boko so ba recette nyonso ba cuisine nyonso tozaka na cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine asiatique, cuisine américaine, de la cuisine nyonso et surtout ba cuisine pena ya bokoko otelo toujours ba bilo on a vraiment ya mboka awende sika boye kolaka yango et ça linga vraiment kitoko mingi ya ko présenter les bino émission oyo bo sepelaka nango tellement mingi na bandako et na lobaka toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV, la femme de S, la patronne tel corps tel cœur kaka ndenge nzoto nezalaka munene bo sepelaka na yango ndenge pe motema neza munene maman oyebi ko fanda na bana émission oyo ezali présentée par votre chroniqueur artiste comédien Karis Dis na lobaka toujours je suis là pour na kosela bino musala na ko banda boité sans yako bwaka Michel Linfou le grand saoudien sponsor ya Karine Yamado TV et sponsor ya Karine Lubu et pourquoi pas ya Karis Dis Michel Linfou le grand saoudien de Tambila Boka tezo botakaka bolobi et pas na yo nyonso zalaka toujours bien et ça n'a plaisir il y a trop na édition na biso ya lelo ya koyambela bino actrice comédienne obo sepelaka tellement mingi asalaka musala kitoko yepa azalaka kitoko et lelo toko découvrir na makusa to ba est-ce que musala asalaka na théâtre ndenge asalaka bien na ndako pe azalaka maman na cuisine palambaka bien londe toko yeba na kombo ya maman Arlette. Bonjour. Bonjour. Maman bonne santé. Kimizali. Maman kitoko Oh, nzamba zusunga. Maman ezali Karine Lubu to betaka beaucoup plus masolo rolia mais troki jamais ko bandana Karine Lubu sans que to lobela ezali professeur na yo. Donc moi ndambu par rapport ya musala oyo sala ka ba yebo vraiment kitoko ponga na pesca juste combo mais na sali présentation complète té. Ah oui, na ba fa na ngami o ba yebinga na bike buze bele makasi. Artiste mbino yeyo Arlette Bauma la patronne. Arlette Bauma la patronne a joué un groupe Simba et pas Elombe Souka mon président. C'est ça. C'est ça. Présentation kitoko tout court. Et maman Arlette tout le belamouké par rapport à art. Marie tout ça ma cousine mais tout le belamouké par rapport à art. Et ça on nini moi c'est plutôt ko boye otiki bureau otiki okoreko tika o s'embrasser na vie artistique surtout na théâtre. Oh. Batunyo c'est faut bazala na bureau te. En plus batu mususu nde babunga kama muke moni théâtre eza musala lokwa musala nyonso po na théâtre babu eza théâtre tende batu bando kanzana kalake na théâtre eza ka ba théâtre mo ya baburu kimo bono na théâtre eza batu batangi liango bazali bo peke atangi asisa na ye na domaine mususu me azana arango na njoto abi témoin na ke bureau eza te na ke na sala musala na zango pour ça na sala. Surtout vous les filles quand vous s'embrassez dans la vie artistique vous avez un peu de difficulté sur le plan de vos parents. Et quand tu étais trop jeune, je peux dire jeune fille makasi pour ne pas dire gamine parce que théâtre c'est logo vous déjà toute fois s'embrasser il faut garder la conscience. Et ça que ni na ba parents na yo pris ba tika aussi facilement et ça théâtre. Et c'est facile mais tellement na linga kango. Ngata na bandi théâtre bamsu balobi akena mondio ya bato ya bandumba akena mondi ya batabakisi et c'est kuna
vie na ye ozala ndenge nini. Mais tant aussi ko na ningaki na décevoir ba parents na ngate ndenge babandaki o raisonner yango te bamona lelo bakoma ko sepela na musala na salaka babi non totalaka te awa te faut kotala musika po bato bamozwaka théâtre nje mo eloko mo bozaka non musala yango siko na famille na nga bakoma fier surtout so na otamona nzela mususu etokanga photo etosala boye siko bakoma ti tozaka na star na biso na famille na benganga star mais ne bandeli balingana na bango yango te. Merci. Par rapport à la vie artistique, on a beaucoup plus sérieux. Est-ce qu'on a en généralité dans Zonzing parce que ça ici quand on bat internet, mais bah biso plus que nous qui sont dans Zonzing. Quand on est dans Zonzing, vit dans la quartier dans Zonzing. Au quotidien déjà bateau peut-être on est côté na TV, bateau on est qu'on en a besoin au moins on a un jour et on partage na bon même scène, film et moko et ça qu'on a une expérience on a. Oui, au moni na vu so ça les locaux. Cause à la complicité. Ate c'est eloko wana mutu wana lelo so tokutani ngana so déjà ka des jours de ko banga yeba ke nyonso sale za solo te. Oui, na yebi ke tour à liboso na kendaka tournage moko kala na ko ça ba 2000 et ça ba 2011 to 10 na bandal na joa na domaze. Siko yo ye mutu asika oye retard kuti siko bambia kanyo so bavani babeta mo eloko mo kaka na ye kuti mutu abandika lelo abandika mikolo kaka zo ya retard biso de to ya ke casting ezatende koma ke babengi na téléphone te lobi yaka na bateni te wana za vraiment ke casting boye bo sangani basali casting après lobi bapesi bino programme ya tournage siko na ye na kuta ba mikolo siko de ba ya casting nga siko na ye mutu asuka. Donc on a côté ka bango nyonso ba yambinga mais tellement que na pesa ka bango respect na se kaka na mema ka na baje ya mona batu nyonso balinganga okolo banange lo mo bo esalinga passe mais tellement muza mukolo nanga na RM super na age na osala ngo na laxate ki importance mo boy tellement so na bingo na sima po bataya ya moni lo so za besoin lo banange lo moko lo bananga ngwa msusu toza biso mibali na kati ya batu esala bien te mais na laxango te na miso abatu. C'est ça. Tout côté na côté vie on va vivre dans ranking makas et surtout vu les filles. Oh. So za mutaba ranking, nous avons na ranking. So za ke tournage za na ngote. O mi vandeli na ndako nous avons problème te. Mais so za ke tournage za te. Yo wana bo bandi obenga. Moni biloko esenga ba ranking za kanini. Trop de camarades. Moment msale za msala. So to kutani toza ba collect to kutani na moment musa to ko seka ya kolia eza to lie na biso et lingo pekisa te ke ozala na batu te faut na batu mais faut limiter ezala tant siko to oza batu belé bozo kutani esika pe problème ba kisama ke belé et ça mais là on peut que yo moro beaucoup un peu na problème na mutu na vie artistique na problème na mutu te kende ya yo msibe boeli so sima loko moro boye na kala ngote o boeli mo mbali moro boye na kala ngote wana ngambu danga te ponde na zabo na la patron na ndenge nanga so na terrasse te se na magasin na zando. OK Siko so na ke zando te se na tournage ya Simba to na tournage ya Njondi siko ta wana na tante ko vanda siko moyena za na baranki na batu ezate mais vous en avez bien batu nyoso tout très bien deti ba kil peshanga amba yana ngati bayana yo to senti ba karina mado wana ndeko nanga tongo makasi to senti ba Barcelone bandeko nanga bango nyonso ba Fiska baze ebele ba coquette ba Diane bango nyonso ba Grâce et ça le nini ce qui le au mutu moko na TV lobi ke yo ana problème na wana amilukela mikumba ne yengo ngate yote ngate ngana ngamba na rate organise na monde théâtre le so fan ko loba ke lo mo bina na monde théâtre ebele. OK merci à qui les à côté to beta ki muki makambo ezali juste sur le plan professionnel na ye musala oya sala kato ko banda na cuisine te sans que vous découvrir bien monto na bino bouti ko yo ka yenga lobi azala patron na ndenge na ye moi ça pembe le patron na ndenge na to beta sur la cuisine. Maman, on peut rappeler biso lo ali boso la ma vie.
so ça événement wana parce que la mingi événement wana oh so na bien loko liboso seki na kosi omoni lamba pena omoni biso oyo tobokama na maboko ya bambanda bambanda babulaka neti aonyokola yo ndeko na nyokola te aede yango esunganga ti lelo na lamba te olamba no mais lo mo pena ke o bi ke te loko ton carré dit somo lo mo pena lamba pena liboso zari lo tel événement belé kana ke sala ke na lamba ngo yango peut basila na tawo expliquer biso lo mo et lo ne sala ke o lamba o lampe blo to nyoso balié ah bon est-ce que vous en idée le canal il a été oh et il a été on met ça à sini nalamba nyonso pa nyoka na nyao wana ndi na ebolamba ti plan pour faire moins ça là neti ngana le ngainga banda nako le ngainga banda siko ti na le ngainga trop ngainga to tu tona libuka elo na linga mingi da ngainga mais moi tu as posé en difficulté na papa pour le ba entre guillemets mec non wana na bi gunda ngana bi ya yete na bi yanga état civil papa to makamba bilubu to makamba bilubu to makamba sute non tout ni ga papa limte to makamba bilubu olinote lo o en difficulté lamba na baki nyoka nani note te ozana posa olamba ngo mokokati po beki nyoka na olamba te mais lo mo be na posa na lamba mo na kokati nitini ke blo na mbela entre nyao na nyoke ya bula po olamba ngo te na olambela ngo neti nani événement mo ko ya te na olamba ngo te en tout cas vraiment na albaso place na bulungu na binonga na olamba ngo te ma mususu ba question mususu to beta on temps to ça déjà sur les tables lettres parce que ça spécial cuisine la polémique té ça na cuisine to beta ma solo ya cuisine mais ça ma pe que na visiter pe ndono mo bo quelque part ya théâtre soit na film mo bo que jouer au coup na mutu ya théâtre lambi ça ranking nana ranking na batu te le mot que dernier que question ça net kama na lizangi na talipa na yaki na ko talipa na bango akalingilinga Thompson na matungulu na fama manyoko nani susu le de hapa naye nani susu nani nani en tout cas Kaliza. Bon, moi, la pose question était pour ça. Azanira yemoko na opposition sur la souka ton on s'appelle mo na kata to solia. Pendant que ça pour soupi au lieu père moto mosus. Merci na volonté na yo so que ko permettre biso to mona biloko lambela biso. Problème misate. OK. Siko il faut lo na lamba biloko ya ekolo nini. Problème de yango wana. Te wana o ngolo biloko. Problème misate. Oh, la tête. Boulango ma moto fa 3 asala musala 3 personnes mais moto ma asala moto fa 3 c'est que il faut na bing ça ça bando c'est là misala double il y a du nyonso ya sala double nyonso ya nyonso sala double nyonso na bosana tuzana question to posaka et on répond de besoin na suka to peut sont déjà dans commentaire bo commenter déjà na cuisine na bureau, na chambre, et là on est gardé à l'ibala. À vous de répondre sur vos commentaires. Et puis, notre invité à répondre biso, na soukatan aussi sur ça, makusanaï. Boulango, moto fa 3, ceux qui ont mal le bamorona, déjà comme ma biso, dans la cuisine pour que tout le monde repas oyo, ezali, pona lelo. Merci Boulango, moto fa 3, nenge, omemi biso, et place au biloko, ezali. Maman. Malwasko mboka boyo tento yeba biloko solamba eza nini eza ya mboka nini pe pona nini ya liboso na lamba biloko nanu ya batopoke si blanc eza somo ya batopoke boza bokota kota batopoke lelo jambo na lamba limbondo na olamba mbisi na ngai mai mena osala liboki ya njungu
olena kangana makasa na kangana makasa te na osana okana nzungu ebimaka nde liboki oyo tolia na mikasa nalamba limbondo na nga na otokisa na makemba eza ça dépend ya mutu ndenge alingi aliela yango soki olingi olia na kwanga soki olingi olia na loso soki olingi olia yango na fufu yo kaka neti mpo na ngai naninga yango na makemba yango nde na olamba donc babi lelo baolakisa biso ndenge nini balambaka liboke me na makasa te kana nzunga mpo bimika ndenge batiaka na makasa donc lelo vraiment tokodécouvrir yango bilenge ya boye ezalaka na Karine Nyamado TV à chaque fois ka biloko wana moko nyonso to balambaka mais lamelele keseni lelo mama Arlette alambanaki Arlette mpe alambela batopoke biso nyonso lelo tokomi batopoke boko tokotolia benga dia batopoke nyonso to bande lube bandamba liboso merci d'abord coup de chapeau pour bande balube bandi balambi baluba balambeli bakongo balambeli balambi parce que ekolo tout mais lelo raisonner pena batopoke bosenga ya merci internet kuna na commentaire bon nga rokena pembeni nazomi lo malili oyo sombeli biso à chaque fois que tu as un problème mo to moni loko mo boya bien OK faut te poser question te poser question c'est bon c'est biso li matin on lamba neti moi ndo joie et pour la bien faire là donc pas ça bina bazo sur scène sur la cuisine d'accord na sepeli merci na tuti yango ya mbesu epice natie na kati natie aubergine natie concombre natie ndembi natie ail na pilipili ya mobesu yo kokalinga na yo mais mpo na nga naninga yango eza ya mobesu mpo ebimisa vraiment solo nango vraiment ya bien mpo na limbondo bicarbonate oyo ezaka mpo eza kinya mais so ezalaki nango na village na nga nasalela bicarbonate ya putulu ya nini ya biloko ya mbila zwi biloko ya mbila wana otumbi oyo ezaka na kati otumbi yango apres okomisa ngo poussière olambi nango limbondo namwa kisangandi na limbondo nanga o so etoki so nazalaki na ba poso ya ngombe nenga na tiango na kati na luki yango na wenze na moni yango te na place ya poso ya ngombe ndi na otia mbisa mai o ya mbisa kokaka o ya moto moko yango ndi na otia na kati ya limbondo nangai tango ebela mbisi nanga ya mai ça dépend ya mbisi oyo lingi neti nga asumi nanga mboto ça dépend ya mbisi oyo lingi po salela
elekela bino te atie nini tomate na kati ya pondo so limbondo na biso tolambaka yango boye. natimeka na kotia bicarbonate mibale namoni ke ekoka te ebima makasi wana abakisa 3e bicarbonate. Ya limbondo lokola etoka nango wana kala te yango lokola natie na nanga yango mafuta na se na kotia mbisi deja natia daya mbisi akokaka na kati makemba daya natie na richu. Aïe, pas même. C'est aïe. On a tiré muscade.
épice viande na biso eza na 7 épice nyonso banitisa yango esika moko. Evanda mwa moke naye nakalinga bapoivron ekota deja na kati ya mbisi na yango. Na tia ba épice na nga ono salela liboki na ngai.
nanga ebeli. Pondu nanga ebeli. Ama o te mafuta te zela zala presete. Nanga ebeli. Na tia mafuta na sindi na tia mafuta bo esili na matia nsu na moto te. Tosila nonka awa. Omo bat msuwa kokaolia oili te soki aliango oili za na momba zeim nango fo ebele longo solo wana ndi utuzui biloko na uti nakata bipisi nanga o na tie kib nakati
nina tiebu na ocha mai te po yango moko ebotaka mai rona yango ezaka anga ezaka mosala ezaka na banoningisaka njungu ti namona liboke na nga ebeli nde nakitisi yango makimba na nga ebeli lelo naboyaki kotia mai po yango moko emiboteli sauce nango mai so natiaki su mai ningaki eleka ebele makasi nge elemba makasi yango natiaki mai te mpo nayebeke ebota mai nango moko tuta ubalosa po bisekanga mana njungu ekokanga na njungu
so lambi eloko no ebimi bien so eziki gunango nyonso ebebi faut tout le temps kobougaka yango mpo ekangama na se te.
ya nini ya etela boye po yango eza na facilité okotuta yango mpe lituma osali mpe lituma mpe olia yango mpe kaka na liboki na biso na pondo ya limbondo na biso. namonaki na échoué nasali biloko te se funa bakisa mayele mo mpo baloba nanga te biloko eza kitoko biloko eza bien esalaka kaka mabe kaka esalaka mabe nayebi te nde nayebi te nakoloba teke nga aza bien nayebi kolamba koleka bato nyonso mais nayebi te seke amitondelaki esika awutaki esalanga mabe mpona motu na bomeli nzoto alie te esalanga bien te moni biloko na biso ebeli nasilisi deja tout ya nasilisi biloko na nga nyonso pondo na nge ebeli liboki na nge ebeli makemba na nga natokisi deja ebeli nabongisi yango mpe deja nasilisi. Merci ngana bino tokutani juste na air oyo topresentaka biloko na biso pour que toyeba résultat oyo mama na biso Arlette asali biso soki ebimi mabe toyebango na table soki ebimi bien tokoyebango mpe kaka na table dongo mokuta 3 mosala boyo tokutani na table. Merci pour la patience Nabino. Nous vraiment bozo landa Karine et Lubu à la ligne. Bozo landa vraiment bozo rater le côté, c'est bien comme ça. Continue toujours de suivre. Donc pour que vous qui sera un plus na oyo déjà boye baki et puis boye kolarana o bozanga ki boye bi. Awa toza na table et ce moment oyo to déguster biloko na biso pour que tous les résultats to yeba soki bien to bi mabe. Et biso awa to peut ça résultat na biso et puis binope na ba commentaire bon peut ça résultat na bino on va toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur la chaîne YouTube Karine Niamadou TV la femme de Estelle Cortel Cœur biloko boyeni par ailleurs sur la Karine Niamadou TV na zanga moko tanse longona invité na biso na kombo ya papa Angelos. Bonjour Boni bien tout le monde yo awa na émission Karine et Lubu oye comme invité pour que on déguster pour ça bien résultat pour la comment dirais-je, la liberté, il y a un résultat par rapport à
ya recette oyo. Oui, non, vous allez peine disposer na nyonso tout. Ou vous allez influencer kaka non opesaka pour kaka tiko pesa. Influence c'était bon. Non peine aliété mais na misu déjà otala ngo boye. Ozomona ke école ebolamba. Abikolo mususu donc bapambola bango déjà na rolamba quoi. OK. Natali dans ndenge maman lambi donc. Nomona biloko mo ezolakisa pena akoti pena na katia. Merci Torozo Nassima pour que tu aies un résultat. Merci Naba Ozoraton Kolanda émission Karine et Lobu local Georgela Lukanzu international et pourquoi pas à toi Georgette Lukanzu et Georges Lukanzu et Georgine Lukanzu famille Lukanzu bien tout na pesi bino bambote vraiment trop et na sanité trésor bosso passeport rouge trésor bosso babi ni vraiment simbi makambo italia passeport na RDC sous na besoin de passeport et qu'il a quelque part passeport rouge trésor bosso na affaires étrangères bosso na makambo za la kitoko na pesi malobi pa ya maman tout ça qui était en Colombie la biso mais qui un peu qu'on réexpliquer biso et l'eau connaît l'eau qu'on a ni Olambélian par rapport à mon tour qu'on a recoupé un biso awa à son moins idée nalambi pondu nanga limbondo na tuta ki ngona na ndembi ail aubergine na poivron après tamba na sisi na tina moto na tie bicarbonate na tiaki na liboso de na moni simbi te na bakisi ya misato après wana na zeli etoki na ozwa kibe nanga na tina kati na zeli etoki mwa ndambu na zwi nyama nanga na tina kati na tie mbisa kokauka na tie oza ya moto moko de yango na tina kati na ngai na tia nini poso ya ngombe me na kinde place yango na kuti bateki te yango na tie mbisa okaka nanga oya moto moko na liboki nanga ya nzungu nasaleli pilipili nasaleli poivron nasaleli ndembi nasaleli ail nasaleli épice nanga mo na tie eza 7 épices eza épice eza loka muscade na tia yango na kati na tie matungulu tomate ya mbuma na kalingi yango mais na episaki no d'abord mbisi nanga natiaki muscade na épice na lobi 7 épices wana na ail na episi yango natie mopandi ti nakalingaka sauce nanga oyo nakalingi poivron ndembi pilipili tomati na litungulu ntango poivron nini épice nanga ebeli nde na ye nazwi mbisi natiango na kati ya mbisi na ngai. Par rapport à bilo oso kopesa ngo kombo eza kombo ni bisi kombo so liboka nzungu bete loko ma bongo liboki ya nzungu nde yango na ponda limbondo donc recette saleli eza liboki ya nzungu na pondu ya limbondo merci ezokipe ndenge olela yango te mona ti mwa kwanga awa po mosusu moto mosusu akanisa kaka ezaka iniki maka mpona makemba te eza na okolia yango na kwanga okolia yango na loso ndenge yo moko olingeli kaka kolia so mpe na fufu yo kaka me nga na preferaki na tokisa makemba nanga mpe natokisaki yango ezalaki mwa kotela mwanda mpona kotuta yango mpe na liboka nasali yango lituma yango natokisaki. Merci vraiment là na fongoli porte epai ya baoyo nyonso tu babandaki koyebisa biso par rapport makambo etali sponsor boya la porte est maintenant ouverte parce que biloko na biso ya kuna oyo ekota na internet ekoma oleka mpe na bachaine eza ba TNT sponsor na façon tout ozali yaka talaka ezali émission ya cuisine donc toza na besoin ya eloko nyonso boisson to nango besoin bagoût wana batala na biloko to nango besoin tala kutu boisson moko toza nango amete longo la petite étiquette parce que boza te donc eloko tout même yo mpe moto olingi tosala promotion ya eloko no moko boye yaka ndika tosalela bandenga mosusu tokosalela mpe parce que na Karine Nyamado TV nde epesa makambo maman na soki moye kozala tolia nano après tosisi kolia nde tokozwa résultat puis todésannoncer émission na biso problème eza te bon appétit. Merci pareillement. Ok.
na constaté na wana nozo distiller yango ndambo. Il y a 3 fois. Ça le barrage. Donc, beaucoup de gens ont fait des résultats. Des résultats. Consommer bien pénal. La province orientale, c'est bon. C'est bon pour nous, la maman, la province orientale, c'est tiré à bas, on a bien noté.
olakisaka bango kua banda basage komata ozolakisa déjà nyonso tu ndenge mwasi akoki kozala. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Maintenant aussi, ça bon côté, il faut napper ça maloba. Naba auto zaki na bango na table, naba auto bandaki na bango émission depuis Ebandeli. Avant na kende et pas ya Maman Arlette, na bana pas invité na biso parce que il nous a dégusté biloko azami placé après ça ce résultat. Na sima na nga mo pe na roloba. Et puis mo roloba et puis ngapi na osilisa. Et bien pe na commentaire bo roloba. Papa Angelos biloko ngo monyondeni. Vraiment biloko vraiment maman a respecté oza repas naturel ya province na bango orientale. So nazoloba bongo parce que nakoma déjà côté wana nakoma wana naleka wana namonaka donc côté kuna donc ba mama ya côté wana ko balakisaka bana bango ndenge nini ya koyozalela. Sans déborder les mots, vraiment ceux qui oza na posa oza na mwasi ya bien alambelaka yo bien elobi ya bien ceux qui mwasi ana pe azokoka te meka obenga mama Arlette. pardon mama Arlette aolakisa yo aolakisa yo ndenge nini okolambela mobali na yo so nazoloba naza koinvente te eza biloko moko boye ezosalasalanga na kati yawa yango nde ezosalaki naloba donc akolakisa yo ndenge nini ya kolamba biloko ndenge alambi yango benga ye akolakisa yo kozala no na mwa ba hésitation te parce que ayebi olamba vraiment maman merci. naopesaka point sikoyo upesa point sikoyo nzambe ngaye vraiment maman Arlette nzambe apambola yo nzambe apambola yo abakisa ebele ya mayele ya kolamba abakisa mayele ya kolamba bapoango nde sikoyo mabe moko nde batangisa biso okopesa pourcentage okopesa résultat likolo ya pourcentage te sikoyo nga so na beti yango ekomaka kaka bon selon ngai soki pourcentage ezalaki 5%. Nga sikoyo na opesa point ekoleka ata mosusu 6%. azwi likolo ya pourcentage. Pourquoi? Parce que alambi bien. Quelques dédicaces pour na yo? Ouais, ba dédicace na ngai napesi epai ya mon président Ali Mampoya Lasaza. Bonjour à trop. Napesi lisusu epai ya Fidèle Angona, Rachel Massamba, Paulel Angona. Donc bato baza ebele quoi. Napesi lisusu bambote na ngai epai ya apôtre Kabanangi Babo na prophète Eli Choba wana église na assemblée mal que je suis bon avec église na bino assemblée tata tu yebi déjà bon avec église na bino oh avec église na bino assemblée tu yebi déjà mutu ati ata na église mo assemblée mso na ingende mso na nini naza mona ngindu l'homme de 3 points olezim ngindu yo ingende te te mona olezim ngindu bon soit qu'il n'a pas ingende te na bossa d'éducation nani na ozalenga soki napesi yango te moto oyo asali conception avandaka boya raisonner ke asali émission monene boye kitoko boye mama Karine Yamado mbote na yo baremerciement ya mingi parce que ozo éduquer bato na kati ya ndako ya libala soki ezalaki yo te mais bamayela boye bamama Arlette ezobima te kwa. Merci. Ok, maman. Ah oui. Bon, Malbamboka Boyo. Et nous sommes comme une souka. Et avant, oublier ça va être la dédicace. Maintenant que ce mot béné, Baneli, Nabaki, Nabaki 2. Nabaki, tous les réponses dans la table. On va que tu lis pas nani. Et pas Lisa. C'est bâti Lisa.
Non. Sans polémique, bien. Oh, Lisa Mkongo, lamba biloko ba Kongo. Nga na mutakisanga, no lamba biloko kisanga to kokala te na ba cuisine. Te arrivera pe ke ya, bolamba lo mo o ke bino mbele. Na sko na to lamba ngote. Il bolamba fumbo. Ya tika na mwasi. Il bolamba fumbo. Problème ezate, mais sko na to lamba sika motena lamba ngoma kasi po bana nga baba yombi. Te na ndenge yo moko mekela biloko na ye. Na Thompson o ya kalinga. Na o yo kalinga ka, so otie bino mbale. Te akalinga Thompson. Te soit est-ce que o yo kalinga. Akalinga bien, ngabe na kalinga pe bien na ndenge na ngai. Mais na lobi ke akalinga Thompson bien, ngabe na kalinga Thompson bien na ndenge na ngai. Entre les deux, il y a toujours un meilleur. Oh, il y a kalinga bien kasi. Oh, te na lobi na nga kaka. Oh, na lobi. Sans polémique. Maman Lisa Motena. Motena Bissiro Zali, actrice comédienne, moi je joue à Kito, on a pas bien jouer là. Tiens pas au souma, il pense à pas mais inviter na Bissiro Carré. D'accord. OK, il y a une question là. Parce que y a le bail l'équipe. Problème mais ça te oh. Eza ndenge ya moneli, c'est ça problème te. OK. Avant-dernière parole nayo pour que on réponde à la question un peu sur pour clôturer l'émission. Moi, ma dédicace nayo malobana suka ekozani avant d'intervenir la question ya na projet. Malobana nga ezaki ba fai na biso bomo na biso kandi to jouer te to zaka ba mama ya ndako. To za vraiment basi. Moi si bako vana na ndako libala. Akovana pe bien na mobali na ye to za vraiment basi to na ba qualité oyo moi si akoki kozala nango. So pona ba mbote te ma bato baze belé ba fani nanga bato belé bazali mais mbote nanga liboso mon grand frère oyo na benga ke nyonso attention na za besoin c'est langa ilo mo basala ngona facilité en siluzolo wana ya nanga ya tous les temps président siluzolo ba mbote tozi président de Londres Metapinda baza tellement ebelé au grand sœur nanga mami moi si ya papa Richard Marti Mazaza na kati ya Allemagne baza tellement belé ba msu ba yo silika na boaki ba ontena ninga bango mingi bango nyonso. Répondez sur la question posée que pour quelque chose ça. Na chambre, na cuisine, donc quand je parle du bureau, non le ba musala donc musala nyonso tout ata ko teka ata de place comme non oui na blo on aime ça tout on est gardé à libala. Papa omoni libala na moko kazi on biti libala eza pona kolamba te eza pona chambre te libala eza bato mibale balingana kaka nako yeba kolamba te mobali na ngai ebolamba so alinginga te siko na yebi te siko na répondre ndeni so ka linginga tu te que c'est quoi l'amour c'est quoi libala et le roni e garda libala kasi yango na lo bate elingolo bate ke kolia nde mte garda libala non pona ke lo mo c'est lo chambre pété elo papa na yo ezani musala to lingana ese te na tsiko lingana e bosiko na lo bani entre bureau cuisine na chambre na kolamba pe bien bo pe oye pe mais siko olingi ngana lo banini bonde ko lingolo ba parce que soka mi dans seka bi o misate pour na moko Seigneur Jésus de Nazareth oh oh bolingo kaka na tenga lo binanga na bi bolingo mais siko naza mbara de choix alors mais si conseil on TV na lobi ke ningo ba yango okasi moko ngo yango na lobi ke kolie evanisa di bala te za bato balingana kasi tout oh merci Tokomi Nasuka et là je dis un grand merci na ba on surtout besoin qui tana ba on Rolanda Karine dit sur l'émission Karine et Lubu ya Rolanda site Karine Yamado TV mon ami babi yo nde makambo Karine nde makambo soto zabu za pona ye na ko vanda te bo sana tanga comme ça bien te je t'aime nzamba bakiselo ebele esuka kana bilubu te na ebike ba créativité ozala vraiment ebele en tout cas c'est plus au salinga na ebité na lobano nini
na peso ka merci. Merci. Merci vraiment na Karine Yamado TV na bloka bien boulot c'est la biso et pourquoi pas à toi la maman Karine Yamado ngongo ba mbote na pena trop là où tu es émission monsieur Sili na ndo lo ba merci na o to zo rater kolanda émission o beau commenter ceux qui na bois qui mutasuka Michel Lenfou les grands saoudiens zetambi la boka tezo bota kaka ceux qui na bois sous motuté ce qui émission c'est plus c'est qui na banda ko pesa merci na Kolo Yesu pour appeler ça qui biso pema et pourquoi pas à Karine Yamado pour accéder sur chaîne en combo ya Karine Yamado TV et à Gloire Ngoma Motofa 3 le réalisateur parfait de la presse congolaise et puis pourquoi pas à moi Karine Sibiso j'étais là pour vous présenter cette belle émission avec une belle ambiance monsieur Salamano mais Karine Sibiso na ndenge ne mo ba émission pour que tout soit un Roland pour que assez plan na yango question on isa vous répondre dans commentaire parce que tu as besoin de commentaire on dit ça biso bien na chambre na bureau na cuisine garada bala to kutani na mikolo ekoya bye